Qui est bisa makasi de quoi Kisi Njora ate. Kisi Njora konfiaka koko na ote. Comprendre? Kofi Olomide ko aya poshi na ote. Kote mabono na poshi banda aya poshi na oti Z nango. Okuta kofi na katite. Kokomisa Kofi Olomide lo kwa propriété privée na ote. Comprendre? Et abino nde bafana kwiti oboza place mabe ezali bolibo pakolango couleur mais yeba ke mabe eza mabe malamu eza malamu. Njora na kiebisi yo pour vrai na fona oto yeba ngote comprendre pour ba révélation zo bima sur Njora normalité Njora tambola na lima babia na nzoto solo oh Njora tambola na babia na nzoto Njora yo yebi yo lembola manike Njora yo fongola manike makolo na kilesi bien na yo olembola manike azaki kisi ya babia comprendre manike azaki kisi ya babia Njora lelo so babia kufa kota mabele yo Njora yo muto kotisa babia mabele yo muto boma babia eza libre ya osala ba analyse na ngai donc nga na sala ki juste analyse pour na Kofi Olomide en tant que vie na nga en tant que père pe ya musique congolaise na biso en tant que icône légende pour na bato ebele na lobaki oyo peuple nyonso yeloba tout banga na matiango tout o. Donc je dois te parler. Ce qui est les qui Kofi Olomide, vraiment moi je suis désolé. Ce qui est les qui ba fana kwiti na ye parce que na bi que fanatique à comprendre ma kamonga lobaki. Mais so za fana kwiti. Oko réagir ka lo kwa nani fio ya tolo ma belle tina na makolo tina ngai na Fabregas le métier noir papa na Jésus toza bien makasi. Ce qui est loko ezolekana. Actualité zalina lobelate pourquoi dans un journaliste ok ndenge moko na sa émission na lobelaka le maestro Fabregas ndenge moko pe l'oreille magofali pour paute ko zwa trophée na ye na sala ki kaka musala na ngai donc batu batika ko interpréter ngo mabe o to signer contrat o boyo tangu nga na zalaki na fali tozo voyager na fali tozo mata tozo kita tozo kendaka ko saka musala na fali pupa basaki wapi. De même na faire rigola nazo matane ba avion tozo longwa Kinshasa tozo mata tozo mata to kita bazaki wapi ndenge moko pe na Fabregas le métier noir lelo o na kisasa na to mata ba avion kita mata to sala kaka musala batika okotsa ba désordre batika okotsa ba problème batika biso to umela batika surtout ngai Rafine Ntumba mama na Meisa na enjina sa musala na nga Elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene
ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Nzambe tolobate biloko boye tolobate Nzambe yo otani ozolulela bato yayo bakoki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai biokuma olingi osomba pomade naturel awa toza en ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, ya Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo. Bokeba na pirate. pour la COVID Sabamolais, le PD Sinapetolo. Sumba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na baparti oyo mongi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Allez. La pomade Awatoza, moi ça n'a pas connu qui bokol. La pomade Awatoza. Mbote na bino ba cher abonné na biso oyo mingi bolinga kolanda votre humble serviteur Ngai Dondi Gomez wa bino lelo tozali na ese bino na koyambela bino moko ya ba confrère na biso journaliste moko aza ya représenter te biso na bino toyebi elongo da kombo ya Rafin Tumba. Mamu, bonjour. Bonjour Gomez. Ouais. Bonne santé, d'amour déjà Saoudi ça va. Santé ça va mes pères. Na olinga munene te tout, na yo munene trop, ba lipeka soso, ba frites, ba hamburger, ta capoto, 16 ans ils ont changé en nuance tout et voilà, c'est un peu ça donc na yo munene mais Dieu fait grâce moi et ma famille tous la biso bien. Mais ce qui est vrai, ma femme n'a pas lingi na ovimba boité du coup na kono. Sinon ça va. Ouais, sinon ça va. Boni musala na yo, na moni on est tozongeli musala. Oui, hein, nazongeli musala na ngezole kalango très bien que ba difficulté zanga raté, mais nzamba zo sunga musala le kalango bien, ezole ka penza bien taka poto. Et alors quoi qui ça c'était hein. Donc voilà, c'est un peu ça mais avec moyens de bord et tout, au travailler na biso, mais quand on fait ça le meilleur, surtout nga la ba fan nanga, donc musala zongeli nango très bien. Ouais, tu bête non moi le moro muke na moni comment relation na yo na Fabregas on a au moins moi image mo ba publier qui dernièrement na YouTube par tout à l'heure na ba chaîne tout ba publier qui Fabregas a betami Fabregas a sali boye mais na moni réaction na là s'il te plaît na comprendre question na oté aux autres na ndenge nini non du coup na tuni entre relation na yo na Fabregas ce que ça a bien net to yebelaki mamu ya Fabregas Rafine ya Fabregas. La ville à Nova, surtout na pesi bino mbote, ba villageois, ba villageoise, na pesi bino ba mbote belé sika bozali, donc ville à Nova ya biso, light music ya biso. Donc partout dans le monde sika bozali, na tondeli bino mokolo elamu Rafin Tumba na Fabregas na ye, Fabregas na Rafin Tumba na ye, climat za kitoko. Donc eza ndenge moko na héritier Watanabe, la Pulga, eza ndenge moko na le rey Mago Fali Poupa, eza ndenge moko na Binadama, papa chéri Jubé Piana, ndenge moko na Igwe de la Forêt Weransan. Donc eza ndenge moko na ba musicien na biso nyonso tout. Donc relation na nga
na les maestros, les pailles potes, les pailles grandes, monsieur Zegem. Album d'Abisso cible, écoute déjà. Et Zawana, consommateur à bonne musique, bazo savourer. Donc rien à dire. Toi, linga toujours pour le moment comme na sima Congo. Linga muto a posé une question boye, na répondre du tukota qui n'a expliqué vérité. Toi, vanda mingi na ba rumeur, ba lobaki, ezalaki, ezaboye, wana eza fausse. Donc na minute soyo, na pesi écoute mbote, papa na Jésus place azali. Na pesi bambote belé donc toza bien quoi. Na lingake moi trop. Toza penza clean, toza pa kitoko. No problème. Relation kitoko makasi ka ndenge tozala. Ti lelo. Poni bato linga kabola bato. Poni bato linga bato ba vanda ba umela te. Mutu mo penza vandi na mutu na eba umeli pe ba komotanga pe ba mikolo. Batangi misapinyo so maboko esili batangi ya makolo esili. Bokomo luko tangela bango so misapi ya nini. Baza na raison ya koloba bongo tandis que tout le monde qui m'a mususu oza affaire mususu eza awa trobeta selon après tout le monde qui a penza bazaki na makambo wana mais ya fabrication tout le monde réaction na yo te on moni pe ba nungu e komami elobami partout par non ce qui likambo ezali loba ti to ali boso caméra to ali boso ba fan na biso balingaka polele problème nini non trobeta on tout le monde le revient quadra. Tout le monde a dit vieux quadra, ah, olobaki, c'est ça quoi. Vieux quadra, ils sont non comprendre vieux quadra naï. Oh, le vieux quadra naï. Qui est dans le lobby, tout le monde a dit il y a Kofi ah. Kofi Olomide. Ouais. Oh, on pas mon connu. Mon problème est ça. Non, mon problème, c'est problème est ça. Problème est ça. Oh. Nazal libre ya lobate naka journaliste. Nazal libre ya osala ba analyse na ngai. Donc nga na sala ki juste analyse pour na Kofi Olomide. Attends que vienne nga. Attends que père paye la musique congolaise na biso. Attends que icône légende pour na bato belé. Na lobaki oyo peuple nyonso eloba tout banga na matiango tout o. Donc je dois te parler. Ce qui est les qui Kofi Olomide, vraiment moi je suis désolé. Ce qui est les qui ba fana kwiti na ye parce que na bi que fanatique à comprendre makambo alobaki. Mais so za fana kwiti. Oko réagir ka lo kwa nani fio ya tolo ma belle tina na makolo tina genou oyo. Ayeba na sensité les lesbiennes moko l'échec. Les lesbiennes moko ya azua kate na vie. Na évité so ba ninga na eba lesbienne bazwaka ye po yete pardon matumba wana nani wana kisinjora nalo ba profiter Kofi nani nalo ba na profiter po Kofi nani to mona ki pe petit na ye auto selo mission à lobby sérieux za fimo ropio za l'échec ozo raté oye poto na banzela ndenge nini to éviter so boza na problème entre bino mi balé ou quoi mutonga na okiyebisa makasi de quoi kisinjora ate kisinjora Kofi aka koko na ote comprendre Kofi Olomide ko aya poche na ote ko tsama bono na poche banda aya poche na oti z nango okuta Kofi na kati te kokomisa Kofi Olomide lo kwa propriété privée na ote comprendre et abino nde bafana kwiti oboza place mabe ezali bolibo pakolango couleur mais yeba ke mabe eza mabe malamu eza malamu njora na kiebisi yo po vrai na fona oto yeba ngote vrai na fona yo njora to yeba kangote oyebi mboko koma te koma pate kueya mboko koma jamais mapate kueya ngana minito na poto donc dit kana loba na minito na poto makasi tande na lati climat amo bulu na ebisi yo zala Kinshasa kuno saka ke kitie mati ba osimba wapi njora bazwaka yo te comprendre oali lesibien na l'échec ya libade bazwaka yo te njora kiende basokola yo ozo tambola na bututu ababia na nzoto oki niveau zo tambola na bututu ababia na nzoto yo muto yebi ke pa ko luka ba matumba malembe na ebi tozona tokokoma ouais na pesi mbote na Eric Ngwala na France na moni na msika miko mavungu ali retamfort Taylor mobala pembe ouais matumba na lengi na eba vraiment soki ya solo bozara na bosali sous na contrat na fali to ndenge ni mpona to moni mamba fabrikas okotsa vraiment makasité to moni trophée ya fali olobeli yango osali yango émission
yango moni bato ebele bazoloba est-ce que ça ne va ou ça ne va pas yo na Fabregas yo na lobi bokotika ngai navanda kimia te po anini yango ezaka boyo soki esimbaka te nde balobelaka te yango nga alobaka laissons parler le gens nauti kopesa yo réponse awa nga na le maestro Fabregas kitoko makasi donc toza na problème te makambo na aloba dadi Chris Anchel manokiska ayebi masolo yo vie na nga pova musique ayebi makambo na oloba ya Willy Mandala ayebi yango parce que baba vie na nga na solana bango bayebi masolo oyo to beta kutu lisolo na vie na nga Jojo Ngonda Imen na vie na nga Willy Musheni to solo la masolo oyo donc bayebi kati bayebi pembe Claude Zola yebi pembe donc ngai na Fabregas le métier noir papa na Jésus toza bien makasi soki eloko ezolekana actualité ezali na lobela te pourquoi na un journaliste ok ndenge moko na saki émission na lobelaka le maestro Fabregas ndenge moko pe l'oreille magofali pour pas ute kozwa trophée na ye na salaki kaka musala na ngai donc bato batika ko interpréter ngo mabe o to signer contrat o boyo tangu nga nazalaki na fali tozo voyager na fali tozo mata tozo kita tozo kendaka kosaka musala na fali pupa bazaki wapi de même na faire egola nazo mata na ba avion tozo longwa Kinshasa tozo mata tozo kita tozo mata to kita bazaki wapi ndenge moko pe na Fabregas le métier no lelo oyo na kisasa na to mata ba avion kita mata to sala kaka musala batika okotsa ba désordre batika okotsa ba problème batika biso to umela batika surtout ngai Rafine Ntumba mama na Meisa na enjina sa musala na nga donc na sala ka musala na nga so ezopela na lobeli so moto ezobomana na lobeli na minute oyo fali pour pas 8 trophées donc trophée na ye il faut qu'il na sala musala du coup ya wana na sala qui mena ko bossa na te que album cible za na marché. Comprendre, le maestro reste le maestro, le pas hypote grande, le maître de tout le maître. Où est le mal? Batika tcha confusion, batika. Hein? Oui, bien pas na biso, tu es bien qu'il y a une zone où ça partie qui a Fabregas, aux athèmes de là-bas. Effectivement, il y a le bapon à BCBG, il y a le bapon à partout, tu es bien haut. Il faut ça là. On le bilara Villanova. Te wana ce que vous mosso la ma benaimo Fabregas au boyango. Te naimo le maestro au boyango. Il faut bon vendre na garçon na pour comprendre. Batu balinga ko luka ko yeba ye ya libanda ya TV. So boyebi kati na yebo comprendre que Fabregas a vivara bongo te. Ayebi que Rafine Ntumba za journaliste donc il faut na stika ya sala musala na ye. Comprendre? Batika olobara makambo eza yango te. Vraiment na bonde la bino na bino pe ba journaliste lelo penza, hein? Faut bon comprendre que vrai eza vrai faux eza faux. Ah, tout le monde a cette émission, lobeli Kofi, lobeli pose un droit aux alliés journalistes, les hommes salés, il faut lobeli. Mais tout le monde est petit, so na éviter ce bon, on a problème, il passe à l'émission, on niveau n'importe quoi. Est-ce que bon, on a problème, il va aller petit na ndeti nani? Oh, mais tout le monde vient de Jora. Nani? Tout le monde vient de Jora. Azara vie et toi Azara maman Jora. Tout va bien avec Ventura, na yo ko bien avec Ventura. C'est que vrai na fone to ebite nga benga ke ba kombo nyonso tout so ke yenga na robenga evie na robenge mama mais c'est qui est vrai abotamane mwasi moi nyonso to mona loko angai on a tenu boire un problème pour tout le monde à la nisi so que 3 ou 4 émissions. Oh non, fiwana boy, fiwana rolo bana profiter, fiwana boy. Mais yo logo za journaliste to za droit na yo rolo bana kofi. Ano so alipeka makasi. Aso alipeka makasi. Ta no lesbienne à l'échec. Aluka poto o ngai Rafine Ntumba na koma. Ngana kana poto. Ya solo. Nakana poto ya makasi ya banda lelo timo kileko kufa. Ya na delo pangu azo ya soi disant poto azo ya héritier ba kosala un mois mais on sala. Omoite ka ndoki. Est-ce que yé penza ba ngano na bota mikutu te yé azaki dana masolo yo. Njoka na ndenga solo yo oza yaya ya mama na ngai. Nga siko pona ngai yo soza tata mwasi na ngate. Ubia mama kulutu te o akoko na ngai wa jimona koko na ngai o aboti mama na ngai. Vous comprenez? Bon, le quoi yosa posa na manqué yo respect na ko manqué yo. Vrai na yo, na faux na yo et ba na tencho ra kemba.
Oh Rafine Ntumba aigle na bisio kieba na bakindokino mikie zaka na mwana na okiebisa yo lisusu mwendo zwi vertige oluka poto oyaka poto na yamba yo yaka nde poto nga na yamba yo oluka poto makasi mboko koma te mapate kweya mama mboko koma te ko mapate kweya il faut koma ka pour comprendre que poto ngo ya kandeni mwendo zwi kiol omoni banjora na ndenga solo ngana na tante osele kutu ba émission be pona répondre na comprendre siko ke ana problème oyo so na tiki eboye no binzamba ko tu na ngape comprendre ko ba révélation zo bimation njora normalité njora tambola na lima babi na nzoto solo oh njora tambola na babi na nzoto njora yo yebi yo lembola manike njora yo fongola manike makolo na kilesi bien na yo olembola manike azaki kisi ya babia comprendre manike azaki kisi ya babia njora lelo so babia kufa kota mabele yo njora yo muto kotisa babia mabele yo muto boma babia nango ayebite les bien moko ya l'échec bazwaka yo te olali na butu bakema elati yo na nzoto elanga ya kisasa elati yo na nzoto tema baninga no balele bazwaka yo te obosani ke ndeko na obabia achamani ke wana lokwa kisi na ye okyo fongoli manike makolo lemboli ye yo tombola merde yo tombola manike otombola babia mère lelo babia sokota sa mabeleza pona yo njora kende no basalo no délivrance ba sokolo botutu oza nango na nzoto njora ozo tambwa na botutu okoluka poto talo komiti na héritier obanda koluka poto tongo oyaka ka poto te nga ya na nzela mai na ya penza na nzela mai ya mutu abatami aleki na maele na beta film musu ya sika mundela changer je na ye penza na nzela mai papa otanga no na classe te voie fluviale botanga ngote ba moyen de transport ba bisa ko ezaka mutuka na avion mai penza nzela transport nga na changer ndege boya to na ba avion bo kata nga na ya na nzela mai pe na koma problème ezaki nde touche même na Rome na koma makolomi balé sur terre na poto boni motema mabeboye eloko eza na njora kolongola munoko no na kombo na ngai keba yo loba na nganga na katisa mai te me na katisa mai pour l'élection na pembe yo tambola na botutu ya babia na nzoto tando baby Sylvia manike tala via manike lelo nde koma tala via Sandra Lina ba bote mwana batokyo fongoli mwana makolo lemboli mwana ta mwana ndenga koma tala ndengo baby Sylvia mwana e akanyinyamo olukanga na bakalkili na yo na banzela na yo mona ngate pesa o trouble pesa o kiol mutu ebela yo mwendo beli mutu okomitio héritier ko memanga poto yo soki no basokoli yo nzoto te e ato baluki o matio kiti héritier mema bato bele poto me yo penza ko héritier mona ngo libabe ndeni azula ko visa bimakate po ba osala ba otalo be ba mono elonga babia oyo ngai manike me ba otalo ba mono elonga babia yo kende pa basango baluka ba obeniti baluka ba mai ba sailo bikila obika yo problème no zala ngo poto te yo fo bika talo komi na menopause tala vi nondo bebisi yango boye lelo ba mosaka ba koma pe ba kie poto ba zone lelo Sankara kutu tolo bate para français oboni boye ba blaze élément banani porte-parole à l'okuta ya l'échec les bien à l'okuta ya l'échec ya libabe njora keba na vidéo nga komola nga keba na poto keba na niveau na ote keba na niveau note njora e ambala suko fongola munoko no sela nga ba émission ona lobela bien na nga kofi yo muto manka kofi yo manka kofi te o manka vie no kofi lo mide makasi nga na lobby likambo ezaki clair pour la ndeko na biso azaki chauffeur a kofi lo mida kota mabele yo nani njora yo nani yo longola munoko no solo na lipeka no solo na makambu na ngai luka nzela no apoto bien place nyoso ke no kotsa na ambassade bamona ko longa babia baso batali paso bamona babia bamona côté luka de délivrance trois mapangu na ye asomba mapangu par-ci par-là ya na souci à poto te mazo yango pour une semaine aluka nde délivrance akoma na bapolo mabe poto ngo pese baya yo émission ezaka moko wana olobaka lilobaka moko wana babaya yo njora okoluko bomisa via mwana ote na okipe pa komi lesbienne nyonso babia antika binote babia ndonga shokoro
Yo makambo sala ekote mabela avant yo. Oyo linga tolo bango te to bombango. Non bombango te pour sa vérité. Nanu akanda no makasi na lalela ki yo mabe na émission nchora. Na lalela ki yo na lotelo émission oyo. Na kiye bisi yo makasi. Oyoki. Pena oloba na kofi na nkoyo sanga eloko te. So za poso koma kronifuati. Koma kronifuati. So ina ki porte parole ekokate. Koma kronifuati. Ki kronifuati zaka etuti ekoti. Koma kronifuati. Po ye moko kofi olomide déjà laksi ba kronifuati ke bino ne mutu bwaka na succès. Bino ba impoli mutu bwaka na succès. Bino ba to manka ba to ba respect no mutu bwaka na succès. Kofi olomide moko pesi yango alo bien ngoti. So za kronifuati c'est que oza impoli c'est que yonde. Et un message elle n'a passé biso to akendo sa ba émission na e. Oh n'importe quoi boni ba jeu pour la boy. Oh bongate et afoti na ngai te. So zo bonga to kanse ke ngana koma poto te na koma. So zo bongate eza problème a babia. Vous comprenez, yo lembola manike ndoki lesbienne à l'échec baninga bazua kaete ok ndati na fongola manike makolo tando baby Sylvia manike o baby Sylvia Sandra Lina ndoki o baby Sylvia batu ya fio mususu nanye kwa ki journal Raisa Vambili tande tabatu tu yo fréquenta ko lembola yo tombola ba joba mère yo penzo yebo yenjo njoka ngai jona ngai banda mokile bantina ndenge esila o tombola ngate Nchora na catégorie ya ba lesbienne so na bina kota masolongo njora yo tombola ngate njora nga patemi bo abeti pe lisolo ke njora tombola nga mère njora yo te banda lelo ti lobi okoluka ka poto okoyaka ngote njora okoya poto te so pasteur asokoli yo te so basango basokoli yo te otakoka kala botutu ya babia na bandi na lobi na sisi na kiei elo na zaki na yo loba yango na njora keba na kala poto kieba makasi na njoite oki kieba makasi na moni osiliki vraiment makasi oso na imera émission te ou quoi te na ose so émission te koki na loba soute na silik na sepelité wana na moni déjà na triche wana tilis muteba na moni Christelle Vova famille Vova na bwaki bino nyonso na bwaki na famille Kindu ba o nyonso bolinga ngai ya Willy Musheni code ya mboka na bosani yote wa na ebi na moni tezeloko ta papier elenge ya Congo Glody Diasiga la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata